wapi eza na Gombe te eza na cité eza na Barumbu Kabamba place ya kobunga te mais o ngana zolobela lelo o aza liboso nanga na botanga kombo invité te na bokasa caméra bozomo invité nanga eza bien kolobela ba artiste na biso na Nigeria na ke Dubai ba futi singa mbongo na hotel na yiko mwana mama Kalunga ya côté kuna la die sobi ya côté kuna baza ko tindika otala mais o abiso tolobela bango te poani ngai na lobela bango na bokasi ya Dieu makesela na lingi na mona invité na ngai pe sala pasi ya komona ndeko na yo mais yo escroquer totanga kombo na tango elekati lorsque télévision za radio te bokomona photo mama na ngambo te bote papa secret nezala nini pokola kata vraiment nzambe kala mabondeli kobondela ka nzambe koyebisa nzambe makilo sopaki na ngomba Golgotha esukola ngai ebutisa bolenge nanga voilà eza bien ko so na zui na minute of ndenge obimeli to wozwa elenge moko ya 10 ans 15 ans makobima boite secret eza nini papa ngana sina timba na sina timbila na ngai na mon choix de beauté et pas docteur Mogijo awa na Kabamba na rema ingalwawa so talika ko bwaki misu na saint detali dame bi otuni na salon ya Mogijo ko bako lakisa yo donc na timbela na nga awa so suki na nge baby na kimi na nga kambango awa na ye ba salinga ba simbinga mutu ba salinga suki na zonglo kwa bébé kala toyeba baso moni mutu penda boyi na coiffure boyi baka uti Paris vraiment uti Belgique uti Suisse uti Hollande uti Londres penda pour sentir penda de coiffure boyi boyi koyebisa penda bateau ba ebio oso mutu c'est la publicité ta pe kotala ndengo misimba ka uchola kate badusu balula kaona ba photo balula kaona ba YouTube na lingi penda ozwa mwata o expliquer pour ba se retrouver vraiment bande kunanga basi na ba mi bali petu kataka suki akatra pesa na kwa basi te na mi bali pe bo kato pe suki moi pe mwana mwasa simi mutu na yo akati yo suki ondere mo ambali nem takati okole ka kutu ba mi ba ese mutakati nga suki mwana mwasi ozomona awa soin de visage bako simba yo basali yo soin de visage babongisi yo na suki basali yo suki ndenge no sokolinga donc eza kaka coupe te midele ezebele okotya no bakabelo na yo ya milai okotya na yo balas okotya na yo ba closure donc awa nyonso ezali nyonso eza basalaka nyonso to nso mutobaka Gabriel coupe te coupe apamba te ngasi ko banyataka nga coupe par rapport ya suki na nga nelongi na nga mukona bapeke non na ni bosala nga pelas bakosala nga pelas beauté awa ne beauté awa soki basimbi yo vraiment oza décidé walai bato nyonso babengaka nga mpe na poto babengaka nga Gabriel ozongi bébé ozongi mwana moke boye ndenge nini bato bazoya vacances bazoya noya otika bango mama Gabriel tozalaka ateka moto akufi mpo toya koloba bolamu na ye ngai namona nanga mwa baartiste na biso mama Kalunga Ladi Esobe kutu chaque fois la sanga epenge Fofana l'homme du moment na alulaka okana na bafoto vraiment c'est-à-dire nazela te lelo ozate to kotinda kunene ya kotatola alulaka yo chaque fois na mona ta photo na yo na mona ta publication na yo eloko intéressant ngai epa na yo d'abord habillement merci côté basket ofutaka te makasi côté coiffure yawe mabanza azalaka wana babi oasis bazalaka wana donc bazwaka soin na ngai Sylvia Kake mpona basket ntango na osona grand frère mpona basket à Paris mon docteur Mogi tosolola na ye chez Dionga na Paris eza référence moko oyo bato babunga te
Lobe événement za moko na stade de Martyrs qui concerne Ndouli. Obi ke soko kotika na stade boya faire rigole, ba photo ekozala, ba selfie ekozala, ba TikTok ba roya. Secret penda parce que ba moni epenge Fofana za mona moko ka atambola na Kinshasa, so ba yebi ça ki ba province. Sina lobeli ki osene coiffure ba koloba penda Fofana ko cité. Toza wapi na moto nyonso alengi penda a se retrouver na coupe oyo. Toza awa so komi na Kabamba na ozui omoni Wileri. Wileri ozui Kabamba. Ozui Kabamba ti oye ex nini régal égal pour ya maman Olive en face d'ango so pour moni nan égal okokate arema ingalo onyo so yebi arema ingalo so ka muta moto muto a taxi ata mo so na voiture so ko ye obika na zoluka arema ingalo ba on la kisao oluka égal pour ya maman Olive ba on la kisayo oye otali na sanje tali dame za moko awa na salle d'état d'amé au bois qui mis au mona salon docteur Mogijo ozoka mon choix de beauté au koti wana ali les ali ba ko yamba yo soki nyoso ni basala yo ba ko sala yo obima chic basala ka manzaka basala ka tout on va toujours bien que la paix sur la joie parce que ils ont bien relié à Kwanga, mais Molami Kwanga, il y a qualité à Magno qu'on a au Sala Kwanga. Hein? Mais, choix nini, to inspiration il est roi pour cause l'artiste, mais à cause d'une inspiration il y a couper à vous. Parce que chaque fois qu'il y a coupe mort très compliqué. Compliqué. Tu peux couper un peu pendant mutu, coiffeuse moko to coiffeur ou ayebi ou à répondre à la vision na yo, to na ba critère na. Vraiment ngana zaka mtaba coupe kandengo yebi donc mbali bosole na ye aba nyatinga coupe et na jango na poster mais zaki dégâts na lala epongite ti ba désert bato basami ça ba désert bakobenga Gabriel donc Mogijo mais Gabriel zela docteur Mogijo ngazandenge ni amo ana raté azandenge ni azandenge ni yeli susu ça de botenga biwi azana centre mobimba formation o bat bazwaka ba diplôme o ba mati pe na nini na taxi ne ba matali ko ba beli pi bat pe batoji ozomona ana centre de formation mobimba o formaka bato ye moko pe kolo na ngwe mo pe soka nyatio kupoleli ye boka simba ka pe pen anyatio penza coupe oleli azamwa metro asala ka bokisi na ninga poto na bazwa traîner mon équipe nationale bazwa traîner équipe na mo ka simi baloti de merci boka na ba non entraîneur azam muto pe na mo asali exercice ata bana bayi basali le docteur Mogijo mo asala ka masolo oui ye moko masolo donc ye docteur Mogijo atangi mutu atangi libanda ya mutu pe kacha mutu ulenge tayari aiba okate la mabisa mabako azana hôpital azana hôpital normal o bat babela ka ba malaria ba typhoïde ba tension ba nini boye azana hôpital normal donc koti au monde pendo hôpital nyonso ndenge zalaka bangalie ndenge zalaka ba ndenge zalaka ana hôpital mne na yolo. Je pense que si à régime, Manix Kembolo, la sabiso hôpital, la docteur Mogijo. Autre kenda ko inauguré na mon amboka Eliezer, na honorable Ogi Kalonji. Wapi na Kimbateki. Mais là, comme ça, ba qualité en mbé na HJ, le docteur Mogijo a Kimbateki. Aza député, aza ministre té. Image. Tout le bela. Pour toi, quand tu as salote. Mukolo suki yemo pe aza sur place. Bato ba kotala biso, ko sala esengo ba benga. Po lo kwango yango moko ezoloba. Ina kota so mbetali loposo. Ba congolais bi pakola eleki. Tozo kende Dubai na moi il 3 passagers batika na aéroport pour na mafuta hydroquinone. Et ça va pays où bazo pékisa même comme mon nango na ni c'est interdit. Mais ça na Kinshasa aux hommes de pour le suma mafuta au même matin mama bale zo kufa pour à cause ya ko pakola mafuta ya mabe
osati ya kola chemise étaché ozongi na palais mère atomboki ke mama moko peut-être momi mosusu asimbi yo mais lelo docteur Mogijo tomona na arrivé ya covid asalaka mpenza gel ya maboko honorable Lézé akoti yango na assemblée parmi badéputé baluka docteur yango amonanaka te docteur moyemba baza bapase la 22 mais ti lelo mwana mboki Eliezer avoyageaka na gel me ya docteur Mogijo docteur Mogijo na mwa makambo ebele mpo na nini congolais alobelaka ndeko na ye bolamu te banzela ebele kokamwa oza baartiste banzela ebele yo lobi hôpital ya Kimateke oui rutu mokali okoti mokali oui siko oyo nazoba mpe ya yolo okoti kuna te docteur Mogijo kaka kombo amonanaka te soki wamona ye osombi savon na ye ope na galerie présidentielle awa mpe na bon marché soko ye awa mpe soko ye okokuta savon ezali bamafuta mpe ezali donc soki olingi consultation baconsultant mpe awa bapesi yo mpe baproduit awa osombi mpe produit awa na salon de coiffure oza na droit okosa te parce que oza moko oyo soki moto ayoki maloba ebi na monoko na yo areconnaître télévision areconnaître YouTube areconnaître radio parce que oza artiste ya mboka na biso ozomona docteur Mogijo koyoka yo c'est-à-dire oye awa soki ata baconsulte oyo na lemba mais soki oza na besoin ya savon oza na besoin ya mafuta oza na besoin ya consultation place oyo toza awa soki na salon koye kosala suki yeke mafuta no esili to esili bakobengaka docteur tala ok bopesa ye boye ozwi mais kamambo etali aussi loposo docteur Mogijo azo escroquer bato mingi non nga moko escroquer nani yoka question na ngati azo escroquer bato na ndenge nini opération na ye ezalaka atie photo ya Ladi Esobe atie photo ya mama Shako nzambe abatela mama Shako mpe lobi mpe tokomona mpe lelo lisusu batie yo oba ndenge ozongenga boye bato baya naza tongenga te yo eloko nini oyo esangisi na docteur nga aza tongenga te nga mokamate kamataki ngai ambo yo mpe opakola bambi te mokamate kamataka ngai to nazalaki mpenza napakoli poudre boye naotambola boye mona poudre elongwe nango donc natikali pamba koto couleur mosusu koto couleur mosusu mokamate kamataki ngai naoki soni te naoki soni te ke oyo naza artiste nakokoza elomi na onandakisa te olobi teke okake oma ya moto mokamate mpenza mokamate ma ya moto te donc tampon ezwaki ngai namoni docteur nakombo nzambe je te jure zwelanga elongi oyo tapo ebombaka foto kutu so olingi docteur atindela otindela ezali foto ezali eza donc nazalaki na susi ya mokolo na mokosu natalika kita donc même kitata naza olinga yango te donc soki otambola fo tambola na poudre mai epai ekokpelela yo kasi ekpeleli yo obakisi oluki kwango oluki kwe moko boye obakisi ozo comprendre ntango omona mutu ye moko nde ayebi bamafuta bachimie abanda kosala mais lobi elongi ekei akomoluka raison ata na bitumba mpo moninga akoti oyo likofi de longi ezalaka likambo bozoka bamosusu akoza lipakola oyo ayebisa baninga yeno mafuta oyo mafuta oyo basopelaki nga mai ya moto oyo kaka ezwaki nga oyo nakweyelaki beton ozoyoka soni te nali d'abord obetela biso lisolo conséquence elongi na yo ebeba na baproduit naza clair ebeba mpenza na baproduit ekutani na nga na moi elobi zela kasi okomona liku mpo yango yaka mbala moko yango yaka mbala moko kosakana te yango yaka mpenza evandi oleli donc soki okutani na motu ayebi koswanya yango te oleli mpenza olia nyonso tude otala kitalatala ozolela ozomona yo ozobimela mobali moko alongwana na mwasi wa batampon
alors moi je ba mukamate wana ozomona te ke ta moko badolingo malanga te papa tango ye to isola mogijo oya ki yango epa nani ki osene suki tomoni ndenge baba tozwi ndenge babanio ndenge basilisi mais qui concerne po bimisanga ba élément oyo esangisaki ona docteur mogijo ngape ba élément oyo lakisi oyo tellement batapo esili ngai penzako omoni prese sobe mutu nanga ayaka na ndako nanga nga nakenda na ndako na ye mutu nanga et puis prese sobe azalaki sujet ya yo ozoyoka te ezolokoma loko esobe ozo comprendre nakenda kolukide ko basolution mosusu wanga naza bien moi batashika mike naomona wanga lokwa blague nakenda kolukide basolution mosusu akosomba ye na bakisi mobe nasomba yango je crois nasomba yango $10 na ye tekeye na $20 poka toluka solution zéro mais zéro esimba ite nga mpe esimba ite ozo comprendre après ne omona mwana mai penza mystique ekabombelanga te ayesanga mogijo bon nga mpe na négligea nanga kaka mogijo anga mwana kapete titanique alumo depuis tozela bavoyage mpe tema mpe lekai mingi na mipesaka mpe baseran na bavoyage mpenza na négligea naye kokutana so na garçon na fille moko ya ngola nayebi ye mpenza mokama te aye koyebisanga mpe nga balakisa nga docteur mogijo boye deuxième fois epai ya jaki lisusu troisième fois nga di te elongi ezokende te fo nakende bakolula basket jean taille bongo elongi vision moins ozomonake moyen eza te donc nde nakendaki atali ngai ale nde apesi nga baproduit nde nasalelaka ti lelo so lelo eloko yango eza peut-être neti ya kobomba te bato bazotala yo sikoyo yo moko soki okoyebisa bango nini mpo ngai naza na baya vraiment baya ebele baya ebele Mariam Vargas ma copine mwasi arabe sozala ndeko no moko aza na mokama te yaka na ye Juliana Thomas États-Unis koya te wana ndeko aza na mokama te tinda ya ozomona ya mete ya ngunda songa meli babetaka likofi te ya gode chumbu yanga ya kati mingwango mibeto la loi Roli Matuta Marlène Bile donc botinda bandeko na bino so baza na mokama te aye azwi bakisi na ye ya bandi kopakola bomona bino moko bomona esalaka ndenge nini mogijo atiaka bapano te ozomona kaka toujours bapano mwana mwasi moko afandi boye molangi ya mafuta kotoyo congolais ou congolaise alinga komaka lokola moto batie soko oluki pays mwana mwasi yango azalaka eyebanaka te soko bino bato boleka baetape wana lelo tokomi na moment ya bainternet bainstagram bareseau sociaux ye nini okoki koloba na génération eza na nsima mpo yo moko oyebi ke oza leader c'est-à-dire oza na bato balandaka yo soki olobi bakoyoka yo lelo congolais akomi kobimaka na butu congolais akomi kotambola na cascade soki place moi eza moye bokutana eza te okutana na place surtout cash neler ebimaki nde esovaki biso te papa cash nde esovaki bonso bakomi baza bamizima tebalongola cash ne toyebaka te ifale kaka cash ne ezala econtinue kaka omoni mwana mwasi na fula opesi ye salamu aleko ayebi kozongisa waleko salamu te siko lelo conseil nini okopesa na basi oyo balingi toujours kopakola hydroquinone en tout cas batika biso nde tomoni baconséquence nango tomoni yango mpenza ndenge ezosala donc otaliki talatala osepela te otaliki talatala osepela te osiliki mais lelo tozwi batraitement okomota te kitatala ozosepela mais botika mais papa docteur Mogijo opesa kaka te ke fo bima ozwa mokama te même te na yo chocolat na yo soko ye nango docteur Mogijo opesa mafuta oyo ekogarde yango même oza métis oza pembe akopesa mafuta oyo ekogarde yango olie okende kokamata mokama te na nzela donc okoki kozanga na yo mokama te mais yaka kaka bapesa ekosukola yo po
au mona tina nini kuta ko kende ko simba ba produit wana te. Merci, il va toujours comment taper, il va bien ceux qui ont été servis qui ont dans 3 minutes, 4 minutes d'atterrissage. Je pense que nos passagers ne sont pas en avion. Ceux qui ont longue, ils distance à 30 minutes, mais il va bien ceux qui ont été servis qui ont dans 2 minutes d'atterrissage. C'est tout le monde chité. Et ça, il va bien notre docteur Mogijou. Maintenant, awa azofuta loyer, azofuta ben pour l'État. Na réalité, la République démocratique du Congo, ba taxe yele, ba ja l'État yele. Mais oye boye tu to benga bato ba osomba savon, ba consulter bango, ma coutume ba moko adresse échanger. Il y a bato muzu sula musu, esi mo garantie, lobby a goté le docteur Mogijou incorporation, muzu ba ko escroquer. Po na yebi ke docteur Mogijou bato ba réclamer trop. Azaki na bandal, même ko lupango escroquer. Par contre, le pango te ba héritier. Bijou, oui, naïbi. Bijou Mbombo. Jean-Pierre Eboma. Marcel Ambois. Tout ça, ba photo na bango déjà. Ba photo ya ngwana izo ya ngwana, ba photo tozo peso ba photo te. Et pour chapa na yo. Ba photo na bango ezali, mi bali kitoko mi bali linga. Baza ba héritier ya ba papa na bango, na maman na bango. Le docteur Moïse a mwana wa binisa griffe. Aza verseste, mais lelo amisali. Pour nga na yebi docteur Moïse en 2011, abandaki koya na RTV, azo faire coiffer madame Blanche. Docteur Moïse a commis mambetali poso, mambetali traitement. Et ça va un mois passé, si tu biso de vivre mboko. To le bak kapato chimique la poto, et c'est d'abord la réalité mboka na biso Congo profond. Neti awa na uti bakasai central, na komi na Louise na mboka de Lise Sanga. Tu trouves likolo ya mai bato bazo souffrir au sakanati. Mais docteur Mogijou oyo de kamisanga, to accompagner ba info na ye, aza ministre te, to le ba politicien d'ici la campagne. Akoya ko kabula ba mama bilo wa kolia. Awa osala ba forage, mais to kenda ko sala forage na wapi na niveau ya au revoir bandundu ozo kena ba passa okena ba kimanteke na ba maluku ça dit problème ya mai na bandundu et bandi à partir habitat à partir à plateau de Bateke on se la melaka mai ça dit il y a propre mai telemi boui le docteur Moïse a sali forage ozo la forage doit coûter ba $40,000 ba $50,000 parce que facture à forage et ben à partir à distance comme on a maï mais le lot tant nous avons un moto escroqué docteur Mogijou allié même à $100 docteur Mogijou à tabelioté mais peut-être nous avons un bateau nous avons un beau caminé les côtés na poto à tout botaman neki on va prendre des sociales parce que le montant aux autres comme kuna aux gens mukandate mbele à s'organiser façon au se retrouver à $1 $2 je me rappelle encore na liwa papa Wemba moi na ya mobali ba au sale émission de Eliezer na Fikana Palace alobani gouvernement sunga biso toke na baleki na biso parce que na poto soko la linzala o les pattes toi les aki okati bilangati eza aide ya bato mususu mais docteur Mogijou télévision eza radio te okomona qualité ya ba forage au député national ndake ko inogirango ake ko lasiango pe bokotala mai o bato wanaki komela mais bino bato bondimi kotia art na bino sagesse na bino ko accompagner po moto yango amona na kati nous to bolobela kai mais so ko ki moto a faire coller à $2 docteur Mogijou et ça va bien de et ça la passe yo zi olie mbongo mutu mbongo wane sungaka olie mbongo wane ke eta ko sunga ba orphelin et sunga ba veuve et ça makamo minyono docteur Mogijou zo sala mais yo zi mbongo wane olie pe ba le mbongo ba ya mutu moko te papa balé babonga ba soki 10 personnes soki c'est ça mais porte moko bozo ka ba garantie zambala ba gâté bato ba pesa ba gâté ba yokuta ou azona vraiment okota le 5 ou ba okota le 2 ou okota le 3 ata yo moko pe mutu azana na poto Jean-Pierre Eboma Marcel Ambois Bijou Mbombo pourquoi ça c'est dans ba photo mon ami pourquoi ça ba photo siko yango bo pesa nani foti
Bamona nga moto na Château Rouge, bamona moto na Londres, mais ba photo et moi c'est tout na toko wapi ça me bala et bomba marate. Et bomba marate c'est ko taba émission na ndenge tala mara. Hein? Et ça passe. Le bout est en vacances, va prendre ko escroquer. Puis surtout aux héritiers. Papa non comment atonganda ko atiki la bino botongi te. Mais bolia kata mbongo, mais ko ya ko lia ti bolia na fondation. De mabe. Et ça passe. Ils a passé en tout cas to beleli mingi papa to beleli bango kwa ke bakoko bata to kata soni bato ba beleli mingi ba tangi mitema bafanzi donc o sambu sa basi na bino bana kitoko te ba fai na bango le ngeba te baza bona bongo donc ça te image de tika na YouTube tikali ba photo ezo tikala YouTube ya CDT merci. Oh ngai na tuni ote oh yo moko okanisaki des années to fongoli garde-robe des années lamba olobaka bilambo ezala nyonso bilamba mais oh ezala jour à cérémonie ça va être sololité mais yo moko ko za liloba moko oyo keno 145 territoire balanda ngasiko to bosa to sololi donc liloba oyo tikali oyo tuninga tezakaka docteur Mogijo zo fungula nini hôpital pendant 2 mois. Pendant 2 mois, opération sans cicatrice. Donc, ils ont bandana juillet, septembre. Donc, opération sans cicatrice. Ils ont myome, fibrome, ils ont appendicite, kyste. Au botakate, ils ont pomme au bota, ils ont infection makasi, yaka. Minu e beba ko sekate ba mona minu na yo yaka docteur Mogijo comme ça minu wana pembe docteur Mogijo azo si ba malade ebele banduta yaka o sepela donc docteur Mogijo azala banzela ebele azala banzela ebele na babenga ngati no pesa numéro wa téléphone kasi ya YouTube na biso ya donc numéro d'angeza 089 65 61 779 089 65 61 779 donc on a vraiment ngamoko na bureau te uzinga moko ce qui est compliqué on a le numéro docteur Mogijo voilà merci il sera toujours boyé sentiment média na bisonde yango et Pengé Fofana na Kinshasa avec 4 communes na se retrouver na Barumbu awa eza place ya obunga te c'est-à-dire soko leki Itaga tu suma na Kabamba pe moto nyonso asalaka bolamu na mokili po bayeba ye okoyaka bolecteur ozotu na adresse zoka place yango nde okomi mais akokambo eza nini docteur Mogijo aza na gouvernement te aza na gouvernement te papa aza ministre te aza mandataire te mais moto yango mpe luka ye il y a aucun moyen de jamais akata qui a remonté dans un accident. Quand tu es dans la mine, tu vas y so là haut, moi on est à demain na mutuka tuti bato. Et ça là nga esengo, tant on critiquer mon ambo qui Eliezer, mais Eliezer a remis papa na bana na baleki na bakulutu. Au docteur Mogijo abana mon ambo qui Eliezer. Biso be Pengé Fofana ba garder du temple. Ça dit pourquoi l'élève du maître il faut ba mettre na o malamu. Docteur Mogijo a lu comme on qui les a siko et nous sommes dans parlement tonet ninga za aux États-Unis ninga nae a qui va faire un savon bah c'est le savon na biso so tali panneau au moins toujours savon so tali mambo tali po en tout cas biso na c'est peut-être jamais na carte ya maison a to pakola ti et so no lingi pe ba yebisa que ndeko mafuta tel to savon tel mon docteur Mogijo ya on a le barakeno molambi kwanga ndai bara qualité ya manyoko o ya kosomba po akota ngo babite o kwanga kudima malamu te ko tia etembete moto akata kelanga ndai bara mabele ebotaka ndunda o ebotaka o emisaka manyoko o ebotaka loso sadi ya koloba eza ebele mais ya malamu babakisa malobe ebele te awa nde na sukisi me nayebi ke eza mabe koesko kaka bato na vie obatamaki lelo photo na yo ebimi
Preuve ebimi wapi na tokomi wapi télévision. Et ça la mabe ba benga oke to moni yo na sangwa mabe. Ma pe to na YouTube na TikTok. Émission Sili. Mama, if love is crazy, love is funny. Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui kokende besoin oui tika sokoza na Sainte-Thérèse le seul et l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, JB service. Pour ce monde. Mais ma canicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le meilleur mot. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moutego longwate, on se trouve dans mon big. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo et ça qui 40 jours mais au comment la contenir et ça dit 6 mois. Papa Sidi, il y a ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la photo? Place il y a série, il y a côté bilo. Et ça il pas y a José Baïla. JB service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah
Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Nayepa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo Zamba lolo yo Azo sale Zamba lolo Azo sale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo Nayepa na yo mon santo yo monisanga loboko na Zamba lolo yo Azo sale Zamba kaba sangolwe Azo sale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner samba lola ye. Na pena tatola bon samba na yo so bato. Yoka bosenga nanga samba ka basaye. Yoka shisha nanga ye samba lola ye. Na yena babasi nanga libosabo zambe na yo Na yena kozanga nanga libosabo zambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Bundela nga Yesu Yesu Undelanga Yesu Yesu Undelanga yo Undelanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga sanga londe Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Dans le Bible bisenga senga sanga londe ye Lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Jésus, Kotikanga ite Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga yo-yo Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga yo-yo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu, Yesu Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Soki nazo yemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Pona yemba buye Soki
nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe azwanga mpona sambela priere soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina priere nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.